Ma Mission TV, le miroir du monde. Talopamba na suis mena loketo bavandisi nga na ban des accusés sans plaidoirie ba finaliste en droit osala ba recherche na ba présomption d'innocence na ba couple congolais tala ba divorce ebele eza d'une be compréhension na couple de jamais coupable nga naza na ngai innocent Jiran Broncaza Diazolela Patricia Brown Mamana Elina Jacob Salah Ozonga depuis Okenda Teni officiel nanga Ekoma esui eme Fifinza si depuis Okenda Ndako nanga ekota bulu yeke Rien ne va na inzo na beto na changer basha na télévision kaka loso na ngenza na resho na yandola biloko moto ikeleve frigo malgré zara branche kiozi kutunkatu na tanda drama fitikani na mafitikani baegu ya montre kutu kolobate etelemi esika moko lokola mokristo azosambela notre père Fifinza azitika bambriema mopanzi na yo eza bakoto yo ale libane ya mama Karine Maître Auguste Mukadi Professeur Boni Mukadi voilà pourquoi teni officiel nanga ekoma esui eme Chantal eno tata bakabelinga bayojitu ya montompamba nakola tango jamais tant que ozongite pourquoi condamner nga injustement suis amaka mebandia kolata na ngomba dite. Ma Mission TV, le miroir du monde. Salut très chers téléspectateurs, vous êtes en direct de Ma Mission TV, le miroir du monde, mesdames et messieurs, vous êtes connectés partout dans le monde. Moi, Wet Ndukumia, votre présentateur, le journaliste présentateur aujourd'hui de la chronique musicale à travers cette grande chaîne que vous connaissez tous et vous êtes en train de regarder de belles images, de très belles émissions que nous sommes en train de vous procurer à travers Ma Mission TV. Mais Bino tout poto, Kinshasa, et Canada, États-Unis, pour connecter na Ma Mission TV. Donc, nous avons une équipe technique et Simbi, staff Yalelo, nous avons Homo Fortis, Elikia, na Japon, Angelia, tout ça pour que tout ça, et l'engignon surtout, il y a poto Kinshasa de partout, mais Lelo, nous avons des musiciens, nous avons la coutouté. Mais la surprise, depuis tout ça, au moins 2 heures du temps pour aller ben à ben, de comprendre que les rythmes des musiciens à Wenge. Donc Wenge, ça là, concert et bandit, bah concert 20h, mais bah il y a bango, ce qui inère déjà bah leader bah au quota. Mais toi, il y a toujours passion et on a pour parce que toi, il est passionné de la musique. Alors, mesdames et messieurs, nous Jidol. Bonjour Jidol. Ah bonjour ouais Ndukumia. Jidol. Mais la monnaie digicate m'a changé. Ah les autres comme donc on a ma monette pour Kindoki na bonzambe. Kati na Shilo. Donc ouais, voilà Jidol. Donc tout ça, toi journaliste à pour la émission Salaté côté ba Tazani Tisoda. Surtout professionnel. Voilà. Leader, na bien leader. Leader oui donc monsieur doit bana papa chéri, on a bana grand leader charismatique. Alors, tu dois leader. Donc, Jidol, Nalingi, vraiment, avant tout, côté dans mon zindo, il y a ma solo, tu vois, qui n'a pas l'élo. Expliquer bien nos parcours dans la musique. Au bandagi ndenge nini, ti okoma lelo, to koma lelo, ti nene ayo yamba yo boy. Pokoma lelo, bandagi wapi, au bandagi ndenge nini, au parcourir ndenge nini, Jidol. Ouais, nga bani musique, nga bon, moi, vraiment, on a 11 ans déjà, nazo beta piano, l'église catholique, c'est Mathias. Oncle nga sangwa bele au Georges donc yem talaksa ngobeta sente na bano beta mbonda na mwana muke na beta mbonda na église ti na komi ko beta sente na komi mana chorale ti vient nga des sons de Claire akufa ayer ko tsanga mamula azunga na makuzu na beta la bango sente na ndule
songa cause na kebeta mbunda na ndule pesa ngasu guana yani mgonsu ya making abona chant direct danse des gars biotikalaka na mama oyemba petit na mwa batamoko boye na ba 99 ba 2000 au sa mouvement na salle orchestre ezaki boso na nouvelle harmonie tout ça là après tout ça là superstar de l'an 2000 papa bino monaki ya pa tant to beta sko fréquence star de na 2006 commission zoom musica to beti fréquence star papa ti à 2011 orchestre to beta partout baniti ba 2011 ne na ye na longwa na seulement ba voyage na bim pa na exukin na zongo sipe sous mouvement après ba na ke sefa ke Brazzaville na beti pe na Brazzaville fort na vie na Olivier Doumou na président nga Edgar Manzela si na ye ozonga ndi na kota esko BCBG leader na moni sauter moi paragraphe moi muke c'est tout ko ozonga sima pour jusque là na bengo leader par rapport ya passé na yo parce que vous avez déjà un groupe tout ça là vous allez ba fréquence star vous avez pena bato yo banango encadré ndenge lelo papa chéri binadama azo encadré bino tout na wenge BCBG alors tant vous avez fréquence star ba prix nini oyo bénéficier qui nango pendant fréquence star wana tant vous avez sûrement ba pesa yo prix est-ce que public bana poto ba koye ba c'est pas ça indeni ouais parce que ma fréquence star na zo ngam na même tali bosso première édition obi ka loka liboso ya la kitoko makasi donc na sinaka contrat na Bralima il y a 2 ans talaka mbonga contrat Bralima pesio donc mbongo mo tare somba makambo ebele yebi gaza ngo tan oloba lobela wate somba makambo ebele yebi kaka instrument ekota bakade ekota ki makambo tout donc ezaki na mo carré kitoko makasi. Alors, ce qui déjà est lent, on vole déjà. On a toutes nos questions, mais Nini, Banzembo Nino permettait qu'il y ait remporté concours en African Star. Oui, on a 5 chansons en African Star. On a premièrement la celui-là. Nakoma tête sexo, le colonna langue whisky, DH Maya Chantal, et tapé dans système. Zalana zanango pour toi et les qui oyabana. Éthiopie sous-alimentée depuis des années. Amour, mon secret. Celui-là, celui-là. Première chanson, on a bêta en fréquence. On a bêta fréquence, on a bêta première chanson. Oh, déjà, Congo Mobimba, déjà, garçon, a gagné. On a Francis Kakon, il va nous présenter Fréquence Star. Ayamding après Ndulabi nandima kite donc ngana ozo na okena mikili wana Francis première fois que a mikili abi na okata ngona 4 na continuer Fréquence Star temena yebi ke yonde au remportant deuxième chanson alors deuxième chanson on to beta na quand GD na ko beta sikoyo clin d'œil en amour na préféré nanga miso oyo yebi kotsala kin bouge tolo les mots et sanzaka lokuta rien que pour flatter il vaut mieux un joli cœur qu'un joli corps attirant clin d'œil na yo et troublenga bongo la sonisi bunga regarde na yo et désormais nga hypnotisé moyena ninga na veo sans que tu me dises mot zoto anesthésie papsonéisé bonga yoza Chantal Nota s'appelle makasi place à na Liège donc na Raïs Chibanda les lions blancs na l'or qui coule au Montana ba yebi ke ba tawana ba masa ba benga na mikili déjà ba l'or bani ba les libanais États-Unis wa maman Karine babi ke Jidol de gars. Troisième chanson na Fréquence Star na ko beta ezaki Beazo de game ou anto comme ce qu'on foire to longa mama ba commune ce que to mo beta na foire Beazo de game bon Europe singa et kozala jamais égalé atabaka belinga tout est banque suisse banqueur d'amour na yo Bea c'est mon cœur kabelanga moi bolingo tous les jours la kola dime oyo yo pesaka na lomingo nyoso na ecclesia Beazo dengem pasia lokolo na sapato te mwese moko chaussette oza sete moya pasi nanga avant na ya promets na banoto na yo paradis
Passer mes nuits d'amour dans tes rêves. L'éloé, comme irréalité. Ah, Kindo, Kinebisio, donc, sérieux, donc, il y a eu son mot. Bah, Joe Angel, il y a Gucci, bah, CP, la Gitoko, donc, bah, Jackson Sakaro. Azo CP, la Danze, donc, bah, Claudine Kinoa, bah, Miguel Kinoa, Tamboué. Bah, CP, la fort. Donc, série Oyo, no Moni Oyo. Donc, après, non, Kenny Nayo. Ouais. Quatrième. Ouais. Nayo Beta, quand on a fois, sans te toucher. On se croit demi-finale. Demi-finale. Sans te toucher, passer. Hein? Comprends? Eh? Tu préfères na souffrir, banga zangana bika. Zongelanga le barakuda. Reviens à moi, chérie, nakowaze. Otikanga ngamoko isolé. Da démission des services, c'est secret qu'on a bambana, bako profiter. Botikelanga bébé nanga, s'il vous plaît. Soki avayo zonga destin décide, nakufa nanga chérie, nakotikela yo sur le lit. Alliance nanga à titre posthume, Betonanga inonde de mes larmes, chambre nanga reliée sans saveur. On a bêtise qu'on sent touché. Demi-finale. Na demi-finale, donc il y a son donc bah me bambongo, na lemba ba vieux Jean-Pierre. Ba la ki wana donc ba tseyo ba parti mantezolo, ba la ki wana ba master nanga donc ba chéri ben Tanzambi. Ba la ki ba boss cheche, ba la ki wana ba venanga wulika songo, mvunda sekirikas. Bazala ki wana donc ezaki dega ba master nanga dolo kito yula balls kingombe exo business. Ba la ki ba petit nanga Elton Mbondo, ba la ki ba petit nanga Jogo Wemba. Donc bazala ki ba sepeli makasa après toke siko final contre Lemba place na ovanda. Na mabele to wana Lemba. To beta sko na Lemba ngabite afuna ki na bango na acoustique. Tuna na ponenzi mne. Nini? Ezao. Bouger pela. Na bi ona yemba ona batute yo bazongisela ngate na beta na on est prêt à lela yemoko. Hein? Ah! Jibe mwana mama Nies Lusambo. Nyongwanani na defa na boya kofuta. Bozo sala ba campagne bo déstabilise binadama. Boko reshirnga mokolo nzamba kolala mpongi. Élévation nanga eutani orient to occident. Eutana nzambe oya sala ka grâce. Na ye na ba humble na bato yelingi. Chamutu chanzambi. Eloko bolingo nzamba kela poto lingana awana mokili ekoma ponentere gentillesse bato ezali se na présence soki opesi mokongo sambwe na matongi poto zolia e bobengi ngandeko poto zomela bobengi nga muninga e mokolo likambo bilongi ekomaka ya kotanga na ko se retrouver lokola Yesu Masiya na ngomba ya Golgota mokolo ya liwa na ye. Yesu alamwisaka Lazare pona kembwa nzambe lelo na ye mbili wana nga ezali kembwa banguna molimo ebana ya nzambe nzoto mabele ya pamba bokamata bokata mposo bosala na yango mbonda bobeta bobina bosala feti mitema na bino ye kita lokola boko vivre éternellement na sekaka pasi ya moto te ngai jibe mpiana pona yebi pasi na liwa eza nzela ya moto nyonso bopanzaka nga sango na beli liboma bolingi vina nga ebeba nani akosunga bana nanga mabe ya moto bomonaka se na miso soki azali te bokokanisa yata na likambo moko nyongo ya naninga na defa aloba na futa po botika koluka moto bomoi na mboka bawa bokanisaki nga ye
binadamu naza ezau bolati mposo meme po distrait public ayokela bino mawa boyiba bénédiction na ngai jibe pia na oro histoire changeaka te papa wemba esalinga mawa na kanisi sikoyo bamindela bralema bapelisi babougie kisasa namona moke mokolo na mokolo moko wana final papa chéri puissance banzembu na ye donc autant mbenga unité de mesure au moins lelo bato ebele balobaka ya mpona koflate te nga azala pire petit papa chéri na koti BCBG te yo za témoin na banda koleka na batele na oleka bakaribu varité na na orchestre na nga mais na kumisaka vena nga Salvatore de la patrie parce que na mona ye aza puissant na kombo papa chéri nga na za na BCBG te mais na za vivre balin libanais Bama Claudine Kinwa bayebe ngai pona papa chéri babi mwana na imita mukulu trop bato ebele bavenanga bakamika chama bavenanga bebsi mola bavie bele bavenanga ebele ba PDG Carly La Fontaine bavenanga bele bana mikili ba mère nanga bijou koya baza kuna ba sœur nanga ba DS samu bato ebele mikili mobimba ba masanga ba gi basket ba petit nanga ba fire basket batutu ba fiston ikoli ba lourdems batu ebeliona to yebana na ba mpona papa chéri wana za na BCBG donc lelo so na lo ba pona bebs pona papa chéri bomo na nga te pona na kata BCBG te asa idole na ngai donc depuis bino mo boyebi muto so landa muto na fulana ba style faut landa pona so na bi papa chéri ayemba ndeni po bi savoir ça rani déjà facilité doya mutu momoni bato balanda Michael Jackson tanga kufa to mona tala ba sozi ebele ba msu alati ba gan msu alati mbati moza mwa dongi chaussette pembe ezo la ça déjà que wana dans bato balingaka Michael Jackson neti biso parole. Je vais commencer par saluer donc na opesa mbote mingi na Eric Papi Diambona ya Londres azotal la biso na ma mission TV le miroir du monde na pesi Bibi Kapinga na Kinshasa mbote mingi azape journaliste ya ma mission TV na pesi Aimé Bidosha Achille Dimbani Papi Kelly l'homme au pouvoir Nadia Ndukumia Enis Ndukumia Rombo Ndukumia l'homme au semblé Guy Thierry Diasonama na pesi mbote mingi na Pati Massamba Revolver silencieux azotala biso na ma mission TV le miroir du monde. Alors ceux qui vraiment na Irlande to pesi Valérie Giscard Matondo mbote mingi azotala la biso kuna na Afrique du Sud opesi maître wane dollar azolanda biso kuna Aimé Bidosha veut dire coordonner ma solo tout kuna en direct de Londres tozali awa Germain Malouka na Londres aota la biso Joe Tumba puissant très opesi Jacques Aondo mbote mingi aota la biso awa na ma mission donc Joe Tumba puissant Rombo Ndukumia Guy Mapendo voilà tellement ebele Sandra Kaninda azota la permission déjà Papi Kelly l'homme au pouvoir Amédée Poutine Mackenzie de Sandra Maya bazota la alors Jidol. Pesa bangombote parce que babi kala trop voyage pesate. Vaut mieux que tu pesa ta bambote boepo na BCBG to voyageur sous-souté, BCBG to qui n'est pas été, BCBG to zaka awa, papa chéri na bambongo ne belé, papa chéri na mituka na papa chéri na ba forme na e. Pesa na bangombote bon to kota question à nous répondre biso. Ndukumia wesh. Ouais bon, je tiens à saluer Chantal Nota. Mbuikelele El Mukarame yo ebiki donc na bosani TV na wulika songo mvunda sekirikas Rais Chibanda les Lions Blancs Lor Kikulu Montana Chéribin Tanzambi les remplaçants valables ya ko les boss Tchétché Aimé Bambongo Macloudine Kinwa Miguel Kinwa Alain Libanais ya mama Karine donc wana na sona boka Alain Libanais na Charaboy Alain Libanais Libano na habité na kutana na bato mais yo wa mystique Patimante Zolo ya Lorraine Kazadi na bosanité petit na Japon Angélia yeba bengi chef du gouvernement Kindoki Dole Okito Yula Bols petit na ngamo bo di bureau il est mutu il est riche Pemba na bosani pété donc Eric Finda babi orange toujours donc yo yebi donc mi kona bengi préfet de discipline motema ya mama Rita Somo donc yo yebi donc na bosanité ben London Afrique du Sud na peso bambote ya trop ya danger yo yebi kana petit tonton fila ser na fifi nzazi mbote na bino ya mwana bozo yango donc yo yebi kaka au bosani deux personnes bosani mi chocoto américain na Guilain extra
Oh, Didier Miniskill, Guilain Estrella, mokonzi ya forme. Donc, yo yebi. Na robo sana binote ba o ya ngai donc pesino mambote ya trop. Vient en affligence kabungu. Fulgence Kabungu. Vient en affligence kabungu. Ali Trésor record, Jijonski record, JP Diode. Faut besoin ngata ma mission amikili ba net mais faut besoin yango. Jidol. Bon, na linga lobano mambo moni BCBG voyage to limba. Ngai mana ebiso moni biso to rabata makelele était trop de makelele ba grimace. Grrr était biso ya boulot. Donc chez nous c'est la compétence et non l'influence du média. C'est la compétence. Donc biso to ti ba Malawi ba Guinée ba Zambie to beti yango awa donc yo yebi. To suppose o pona disque to esili. Donc pose to so ki papa chez la paye pas to zo sangisa ba kermesse. Sidio kermesse, Sidio papa boule vire moni ke boss South Afrique du Sud, bo mona bino mona net ba nini Roger Mel la yona mokoloto. Azo bo mon presse azo signer ma solo et ça pona nini pona ba voya. Via yaki déjà ningali awa azo beta lisusu pas pona sortir ya disque. Jidol. Et titre et émission où ils a trop c'est trop. Alors trop c'est trop. 9 ans, ceux qui 10 ans, ceux qui 20 ans, en gros, BCBG sans album, vous survivre un pour trop c'est trop Jidol. Bon bato ba mis album bazuli nzanza na azuli nzanza. Ne zale bo makambo lelo za lelo yebi donc bato o makambo za na actualité yani. Yaka politique. Comprendre? O ba senior, o banani, banani ba médecin, donc actualité. Yango zo mona ke papa Chéri atali via temps. Ya te ka bimsaka disque ka po ka ba mona yo bimsaki to ba saki yo bi ke papa Chéri alanda ba tuté. A suivi cette Théo po bango ba sala ki Théo sala makambo selon son boule. Selon boule na yo mona bien que artiste donc avec A majuscule. Ya blague tu. Biloko papa Chéri sala ya makasi ba œuvre on ba chef d'œuvre. Mais yango mtele sa biso lelo. Ba o ba sala ki te ba sala ki bilanga mo ya mbango ba dalie ba sanzi ba o keso na bilanga na bango te. Siko bato basoma provision petit lelo bazolia ba clin d'œil, bazolia ba suila, bazolia ba nzembutu bazolia. Na ba fisol ba nzembutu ya ba capitaine Benelux. Sozo beta mani trabenom te bango trop na ndule mais ozo sa yo memelanga miso ya kolula yo kanganga motema ya kolinga basusu bagi mokonzi wana mais oyo kango lokola basali yango lelo papa tato kende to sala ba blague te o lelo komi banini monia bato basa ba plage le neti ba petit na biso o ba beta na ba Côte d'Ivoire ba Nigérien ba nini o mona neza na boneti mama le kedet teket seket angale kele ezani heki de kude eza yangoti siko so yo mukolo moko mokoto bana copier mamba ba petit ozo monter na sens de ambri ne mo prêtre ba ambri loise loise siko yango moni ke ndenge zana bo president nga vandi siko bo boss Salvatore de la Patria azotala siko nini azo luka siko ndenge zana bo déjà na okota wapi bona na sauver patrie ya Salvatore de la Patria. Jidol, trop c'est trop bana Paris Kinshasa toi na ma mission ba concert autobeta na vacances à Kinshasa Mobimba to tika lo mona Jidol te Jidol na tamboli nga na journaliste confirmé na o mona pe ba slogan mo sur internet ba chronifuati et oui eza vague moreye mais nous sommes des journalistes avec des diplômes de la presse écrite de la RTV mais toza na kati ya chronique musicale donc chroniqueur aza muto a joie presque rôle moi qu'on a journaliste par rapport à l'époque na ba événement où ça se dérouler na période moko boye ba événement où ça très chronique et on ba bien chroniqueur donc journaliste à cause de la chronique à cause de la chroniqueur mais chroniqueur à cause de la journaliste T. Pourquoi? Parce que à procéder exactement t'es na ba question de référence en journalisme et journaliste mais ba jouera presque rôle mon chroniqueur na journaliste bazabe mutu moko parce que bango tout ba pas ça na récolte ba leki na traitement pe ba sali diffusion donc chroniqueur na journaliste baza ba tout moko c'est vrai que ba journaliste bana ba chroniqueur ba ça musala bien té ba pesi ba comme ba chronifuati serait peut mélanger na biso turbo parce que tout ça a toujours boulot mais na quatre musala une différence et oye bana Jidol ozala wapi. Ouais ngai vraiment la vérité na lokuta mabe vacances on a beta quitté avec suspendu boyebi déjà na ezaki na jour ya biso wata bosolo jour d'anniversaire ya papa Chéri
to betaki azaki na no concert esilité ba 4h ba 4h20 présent na podium alors après ça betaki c'était donc so na podium nazali concert esilité misango za na droit mali bandate comprendre alors il y a vient biso moya qui en a bon et c'est un gars qui faut de malibanda to make libanda et déjà to bouger des amis be ko déjà orchestre to make libanda en plus libanda que ça na mana gaf mo ça mi libanda donc le moment libanda kuna so besoin li kamu problème lengo la tanani Papa chéri alors tout ça qui dans droit suspension to ngai trésorier na mettre Richard mais na minute bozongi déjà bozongi déjà trop me kokaki ah merci to so que le 7 juin to zongi payé le 7 juin le 7 septembre, si je ne me trompe pas. Faka c'est si là qui. Mais là, quand musinga, na monté maman papa chéri azaranango. Après si soka salaire na biso. Normalement boa qui na droite. Droite to betité. A mon cas qui était rentrée scolaire, bazabi ba père de famille na monté maman wana eka azaranango. To kanisa ngote, pe to bulango te. To juste salaire. Ya mon cas qui c'est magé papa chéri nzamba pambola ye a bénir ye donc vraiment ça na motema ya papa faut ça la bongo faut ça na motema monene monique bato nsuba ko sepela te gutu ah ba betité mais mon col orchestre na mawana ye apesi biso et bongo Jidol bato o bazolo baké papa chéri bazeli l'album Bakri au salagi pendant 3 ans et Sili est expiré déjà et là on est oh papa chéri a robimisa tout oh là en plus tout basu bachan mais Jidol yosu chanter on a chanté donc on invité donc on a suspension ne pour yo kana no pété kan album mon Jidol na ebi na monde réseau qui ka bongo ah ouais mais papa chéri azali déjà tapé son salaire nga juste nga na tché chanter na yaki déjà bal de match déjà et ça va dans studio déjà comment quand na babilo mo ba retouche nga na ye papa chéri na chance apesi Mosaka dernière chanson là nde na yembi yango siko po nga na Mosaka apona nga na ye manzembo wana fona no papa chéri yandi mapeke Jidol ye manzembo wana na yembi nzembo wana na suspension fa to bongsa biloko moko boy Mosaka tuna bi papa chéri siko nga na aux États-Unis na zumo ba modification mo fona modifier po ye mom da commencer mo Mosaka siko Jidol na suspension papa chéri oh ana suspension na spectacle na ba répétition na concert na studio te abongisa nzembo ye moko ndenga bandaki yango essuie comprendre tant mutayembi yango na ngai Mosaka te zanzema Mosaka ba otala na clip ça porte parole ngam na yembi yango nzembo na yanga iti ngam na talopamba na eswime na loketo bavandisi nga na ban des accusés sans plaidoirie bafinaliste en droit posala ba recherche na ba présomption d'innocence na ba couple congolais tala ba divorce belé eza d'une be compréhension na couple de jamais coupable ngana zana ngai innocent Jiron Broncaza Diazolela Patricia Brown Mamana Elina Jacob Sala Ozonga depuis Okenda teni officiel nanga ekoma esuyeme fifinza si depuis Okenda ndako nanga ekota bulu yeke rien ne va na inzo na beto na changer bachana télévision kaka loso na ngenza na resho na yandola biloko moto ikeleve frigo malgré zara branche kiozi kutunkatu na tandadra mafitikani na mafitikani baegu ya montre kutu kolobate etelemi esika moko lokola mokristo azosambela notre père fifinza azitika bambriema mopanzi na yo eza bakoto yo ale libane ya mama Karine maître Auguste Mukadi professeur Boni Mukadi voilà pourquoi teni officiel nanga ekoma esuyeme Chantal no tata bakabelinga bayojitu ya motompamba nakola tango jamais tant que ozongite pourquoi condamner nga injustement
suis aimé. Je suis ah makambo bandia. Kolata na ngomba dite na kozala ne suis aimé. Est-ce que ah papa tu koto kat. Ouais, mesdames et messieurs, donc nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission. Trop c'est trop dans Ma Mission TV, le miroir du monde. Vous étiez tellement nombreux. Angélia, Japon, Eric Papi Diamwana, Londres, Emmanuel Lito Baforme, vous étiez tellement nombreux. Joe Tumba, Aimé Bidocha, Pati Massama, Revolver Silencieux. Moi, c'est Wet Ndoukoumia, votre présentateur dans Ma Mission TV. Trop, c'est trop. Alors, je vais laisser le tout dernier parole à Gidol à expliquer exactement parce que tout comme il a souka. Alors, je demanderai exactement à ce que vous puissiez être connectés dans Ma Mission TV, the best music show in the world. That's why I just want to say something about you, to be inside of what we are doing, because we just want to make everybody happy, you know, we satisfy you about our show. Trop c'est trop is on my mission. Alors, Gidol, aspect le rôle à JBM Piana, confusion comme une podium, tout le monde a noté, ceux qui battent côté concert, peine bandeli. La musique, on a déjà Papa Chéri Libana, organiser un Gidol. Gidol, qu'est-ce que vous avez le mouvement? Oh, ils ont ni Gidol. Ah, Papa Chéri, je le savais tout hein. Mon Zamba Pambola est bon. Yo hebidilo biso ba fanatique na bayaka na kata mouvement. Au monde le roi Papa Chéri. Moi la costa punda chapeau mon c'est la bien santa kitoko. Alors, dernière parole, quelques salutations et bon on toka bola na biso tout à la prochaine. Ouais, mais qu'on aime baka. Dakinga nazala kananga na kinga sani. Omeminga tokenda miase na bandalungwe. Tokoma na bandali omoni ba mufude. Yokomi complexe yobo iko solisanga. Pesanga ta 1000 fois na mata nanga na wewa. Nazonga kinga sani mpia kama wananga. Na lukata recever oya kolinganga. Na bolingo baluka kakimia ke bomengwe. Pesanga ta 1000 fois na mata nanga na wewe. Biloka mikolo ya ngone zo ya donc bokeba bozela. Simoni solotani Simoni tika komi tungisa na za Yezwe lobina yakina nako nayo pesa kinga biloko kolia yo talinga pamba na makolo salite keliana kasi washendu kumya kitoko no basalongo pobongana anga yo moto bolingo bongaka na sheri nanga na pesa kiyo lilala yo lobaka nango liaka no lilala te et pourtant lignola la na lilia ma voisin et pourtant lignola la na lilia ma voisin yago to vanda chuchube likolo ini vula zono kate sultani bakanga vula kasi mo pepete bakanga kavula kasi mo pepete ngaye aleli bane na leli yo na loyembo patima tezolo ye na leli lore kikulwe jipe mwa chibrinche gi baskete faya baskete na lela ndenge nini osalinga pasi ye na motema kolelaka Claudine Kinwa o Miguel Kinwa patima tezolo japonais Angelia dole ki toko Exo business yulara Chantal nota mama na Cordelia ya Wilika songo sekirikas Raise Chibanda Jo Angelia na leli o rombondu kumyara Jo Fum très puissant Sandra Kaninda na leli Papi Kelie Achille Dimani Amede Poutine Mackenzie Gicheridia Sonama, Germain Maluka Oro, Davien Bendo, Jacques Aondo, Jackson Saraka Waye, Nellie,
Merci beaucoup. C'était exactement l'artiste du moment, the man of the moment. He's gonna make fire in our music, Congolese music. That's why you have to know exactly what you have to choose. This kind of music you need to hear at home. That's why we give you good show. Our wish is you are going to hope is we're gonna make a good job just for satisfy you. Pati Masamba Revolver Silencieux, Eric Papi Diambouana, Bibi Kapinga, Mbote Nao, je salue Ken Piana, Homo Fortis, Françoise Léo, de la part du grand artiste Gidol de Wenge, BCBG, de JB Piana, Papa Chéri. Alors, soyez connectés dans Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine dans un prochain numéro avec Guy Mapendo Rombo Ndukumia, l'homme au semblé, Jack Aondo, Joe Tumba Puissant. C'est la fin de cette émission. Nous avions pu recevoir pour vous, c'était l'artiste qui va chanter dans cet album Balle de match de Papa Chéri, JB Piana, Gidol, dans la chanson qu'on appelle exactement Essuie les mains de l'artiste, en fait du porte-parole Moussaka Blanchard, et qui sera chanté, qui sera interprété par cet artiste que vous avez vu avec, qui est rempli de talent, rempli de stémaille. Alors bana poto bo craquer mingité parce que tout bon baye bot qui l'en moi temps a bimisana nous ba chant o ezo bima a pesa biso le maire de lui-même parce que il est en studio quand la mingité l'album va sortir. Alors merci beaucoup à Angélia Japon, Joe Angélia en direct de Paris. To pesi ba mbote mingi Davien Bendo. Alors retrouvons-nous la semaine prochaine dans un prochain numéro et nous ne savons pas qui nous allons recevoir pour le tout prochain rendez-vous. Mesdames et messieurs, Ma Mission TV, le miroir du monde. Check and trop c'est trop, c'est l'artiste Gidol. Donc Bomoni Binomoko, il nous a reçus avec volonté malgré qu'il nous a fait traîner à Wumisibiso Awa. Il aura Papa Chéri, donc te comprendre était donc mais tellement qu'il avait la volonté de nous recevoir à Yambi Bisso quand même. Donc voilà, merci beaucoup donc Gidol. Les gens bisonné te remercie parce qu'on dit rendez-vous na biso. Merci, yango mon appel ka contact na bana mikili tout. On va contacter nga plus de 43 9 93 97 0048 on a Gidol mon WhatsApp tout carré. Plus de 43 9 93 97 0048 pour un contact moi solo une salaga toujours dans les cadres. Merci pour le numéro de Ma Mission pour monde de Jezawana 0 82 145 78 78 pour contacter biso sur la suggestion Ezali pour ça va commenter et permettre biso toi améliorer l'émission parce que nous sommes pas parfaits, nul n'est parfait et toute personne est imparfaite. Tout ça peut battre erreur, faites des suggestions, nous sommes là pour que tu corriger tes mains. Tout ça la musala ou permettre bino na poto pour comprendre que concurrence est loyale mais rancune est tinate que soit na tout ton internet est bien tout ça là par contre musala et vous permettre ba parents ya poto batala yango parce que tu es que na France Paris Londres bango tukuna ba édifier bana na bango bana kisara bango exactement ndenge ko balingala alors comment comprendre souvent ba querelle l'équipe trop entre biso ba journalistes entre biso ba journalistes on ba musiciens c'est pas trop bien vraiment tout méca c'est vrai qu'il y a des choses qui sont choquantes bah lobby le romo pour l'union ça la droit de réponse mais faut canaliser pour que continue d'opérer le baba bêtise donc c'est pas bien donc trop c'est trop et on te tient titre émission oh trop c'est trop parce que trop c'est trop nous voulons bannir tout ce qui est tout ce qui n'est pas important pour que te promouvoir quelque chose congolaise là bien en plus il faut brouiller bah que musique congolaise, musique congolaise et Kitsuna, c'est musique congolaise et Kitsuna, c'était parce que nous avons pas assez de managers au manager musique congolaise, le niveau morobo prochainement, nous attendons expliquer bino, là c'est l'expertise, expliquer exactement qu'est-ce qui va pas avec la musique congolaise et puis qu'est-ce qui va pas avec ce qu'il y a pour que musique congolaise et bétaté na poto erreur ezali pas bande qu'on a biso ba musicien ah wa to expliquer bango ça juste une incompréhension même toko solo la yango to luka ba piste d'entente entre bana ya poto na ba musicien ya Congo awa parce que ba musicien ba lelaki ba politicien te bana poto ba pesa ki ba punition parce que ba musicien ba comment yembela trop ma politique or bana poto baza na makambo ya politique te balingi kutu makambo na te mais tout ça nous sommes des Congolais to lingana biso na biso et au sala bien to comme na suka retrouvons-nous la semaine prochaine dans Trop c'est trop dans Ma Mission TV le miroir du monde. Ma Mission TV,
Le miroir du monde.